Na yaya bana leki na bia bisiko bebenga kuna antuka ya buya changer le côté na ye awa bisiko bando muna nga parti pala na dala suku na tena koma na DKS net babi na DKS net bo muna bagagi bo muna be mission bo muna be lubi bo muna ba traite bo muna ba artiste na bino to bolingaka na DKS net ay 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 no samba te bo mende na ket na keko na kotourne. Abonnez-vous massivement à DKS net. Bino nyoso lingaka tonto sou lo hésité. Cloche, il y a une notification yangwana na rouge. Lolanda ubandina na rouge toi à Lolanda cloche one. Po o nyoso kukota ozwaka yango. Uzana poso tala bagagi ye bien. Uzana posa oseka. Uzana posa ya divertissement. Aou, tu ne seras jamais déçu. Bien moi votre humble serviteur, les Goliaths de la presse congolaise, route numéro 1, bon mamata du monde, magazine Abino art et métier. Tu as la rabino talentueux, tu as parcours ya musique naie, pasteur Rajou, chantre moyen bimonene Katina Nkolo, tu as nous temps ya adoration. Et l'on a pasteur Rajou bongo to koba na masolo na bisonai. Pour mon sauveur, pour toi Jésus, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne vis pas étranger que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Comment je vais chanter un chant d'amour? Jésus, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu es si précieux, Jésus mon sauveur, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Encore, je veux chanter un chant d'amour, pour mon sauveur. Jésus, merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Tu m'as donné. Je suis heureux. Oh, oh, je suis heureux. Tu m'as
d'amour. Que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, Jésus, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour je vais rester, Jésus. Oh, que dans tes bras d'amour que je vais rester. Alléluia. Que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pasteur Raju, nzembo na yo eza na kolela na kati. Nzembo na ngeza kolela na kati. Ah, par rapport Oui, puis na sentir vraiment présence ya Nzambe na nzembo. Ah, merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Amen. Tellement que je me sentir présence en Nzambe na kati ya nzembo. Merci beaucoup. Tous en a Pasteur Raju, Moko Yabayembi Nankolo. Pasteur Raju, je voulais un peu expliquer Batubazo Landayo, parcours Nayo, Tina Lelo, Okoma Lelo, Oza Lelo, Betelana Batu, Ezala Nengenini, et Bana Nengenini, pour Lelo Yo, Okoma Lelo, Oza Lelo. Bon, en fait, merci mon journaliste Goliath que j'aime beaucoup. Merci pour la question. Je vais répondre vraiment à propos du parcours nanga musical. Et nazala musicien, je n'ai pas bandé. Nazala musicien, t'es pour na outil koye kola quelque part, mais nazala musicien dès les bas âges. Tu n'as pas répondre na botama musicien. Alors pourquoi na bi na botama musicien? Parce que je me souviens na ba âge ton nazalaka na ba âge moko ya ba 7 ans 5 ans. Nazalaka trop habitué koyoka ba musique qui peut kolinga musique trop. Alors papa nanga azalaki so asombi radio moko ba radio ndeko te ba cassette ba radio mekuta ndeko te ba cassette ba l'époque so asombi ngo frère apesenga kango et so ka sombi yango ata pesinga te me fona zwango kaka na chekute ko tambola ngo ko ka ba musique et na comme ko interpréter ba genre ba musique ebele ba musique mondaise na artiste interpréter yango et na komaki ko adapter vraiment musique na lolenge moko grave. Et ko sala kolongwa wana na ko kota na musique wa benga ya barap na zala rappeur na bossé yango pe pendant temps moulayi et Dieu m'a fait grâce à ko benga nga et tant que mo sali na ye na ko kota na basala nzambe ba yambisi nga Yesu lokwa mo konzipe mo bikisi nde na talent wana loko les alaka na Yesu ko appliquer ngo na musala ya nzambe. Et parcours na nga musique c'est ça yango wana. Et à part ça, dans l'équipe, il y a un orchestre belé, dans le temps, il y a un comboté, mais dans l'équipe, il y a un orchestre belé. Bon, pas vraiment pour la polémique, mais on a préféré l'été. Bon, par rapport à parcours, on a cité Penzate, on a préféré l'été. Et voilà donc Pasteur Boinaye kotanga ba groupe ya leka toko bana nous pour solliciter na lisolo na. OK. Et tant on est ko yamba sur comme konzipe mobiki sinoti koloba ne ko appliquer maintenant art totalant onzamba pe sanga ne ko appliquer ngo na mosala na ye. Et na passion na ba bisiki belé ko ye ko la musique na participer na ba centre belé et na zala pe moko ya ressortissant ya ina
pour apprendre toujours la connaissance sur la musique. Mais attendez, yango salanga o nazalelo. Mais o nazalelo, ils a don dans le bango parce que Dieu m'a fait grâce à cause de la musicien. Nazana voix moko tellement chantante, son oyemba. Ceux qui pinzo yo kinga okoyi ko sepela na bolingo nzambe. Alors eux salenga na la musique c'est zano li kaboto talon nzamba pienga et ko ajouter connaissance de Bible lobi na mokana na Jacques li kolo ya foi ajouter connaissance la connaissance nde na ajouter ki yango lelo e bakisi o naza lelo. Ozamoko bimina ina. Différence ni nezana moto azana don ya mindule na moto oyo abimina kati ya ina. Bon, il y a une différence na moto azana don ya musique na moto abimi na ina. Et je me souviens tant aux années baje na ina notre professeur ndé ko bisa biso lobi kozala musicien kolingate kozala musicien plutôt pendant que oye na ina. La musique est un art au babota maranango au botami na yango tango ye ko apprendre na inando bakisi connaissance mais okoki kozala te ke yo ozana na makila wana te to san wana te ozala musicien mbala moko ye na ina oko échouer ndeto mona bamsu balobaka na esthétique po osala esthétique bien faut batako kanga suki cela ndenge pe yango ezali alors kozala na ina inesala yo te kozala musicien par rapport à talent nzamba pia yo ineza ko ajouter connaissance likola to oyo talent nzamba pia yo alors ko no pe ko utana ina okeno pe na ina mais oyekoli na yo po yebi no pe ba solfège yebi na yo ba théorie musicale yebi na yo ba cours ba harmonie nyonso ko yeba mbe kozala pe malamu so ozasu na talent yango nde esala ke esala yo tellement fort oleke ozana talent te okendeka ko bima na ina une différence na muto azana talent na muto yo akeko yekola art. Merci beaucoup. Différence c'est ça makasi parce que toujours kobana yo komba groupe na onini. Oui, mon groupe comme on dit ça la gloire musique en anglais c'est the glory music. La gloire musique est un groupe dépendant ou est indépendant. Bon, groupe la gloire musique est indépendant mais dépendant pas nzambe. Tu ba groupe belé ezala na kati ya lingomba. Mais ndenge ni no sali en sorte que ya yo ezala indépendant mais ça dépendant pas nzambe. Ah, merci beaucoup pour la question, mon journaliste. Donc, la gloire musique, son abinabete historique, inango, ils a tellement moulaï. Et je me souviens, dans l'année 2015, sur la Bossanité, la gloire musique, ils allaient à penser n'angate. Il y avait un groupe de Zalaki Nango, il y a des artistes et musiciens. Tout le monde a tellement, Nazalaki Deyakuna, directeur technique, dans le groupe Wana. Et que ça le groupe wana muto bande azalaki comme président na biso bande ko mema biso le lenge sengela kité to ki ko abandonner na biso pensée to ki ko abandonner pensée na tikaka musique était mena longwa kana groupe wana na ba mi mususu et ko sala ke ba ko benganga to ki ko sala plutôt to ko sala relation na ndeko moko ya mwasi na ko tanga même kombo na ye ma sœur Belange mukulangai et relation to sala na ye to kutana na bandule moko et à CP la kana likabo na zanango abenga kanga na ko encadrer groupe na bango et église ezalaki la persévérance na banda ko encadrer bango bazalaka au nombre de 5 personnes ceux qui na bo sanité na nombre de 5 personnes na bande ko orienter bango pendant que na pesa nga na ina pesa formation na kati ya groupe église l'église armée comme armée de gloire mais formation na pesa batu bazo ye belé ya ebelé. Nandé qu'on comprend était pourquoi bateau bazoye belo sur le temps qu'il y a 5 personnes. Nous bobika qui n'a pas sa formation dans 4 églises et comme il a un nombre moga 15 personnes de so il est lo mona batu baba kisami na bande ko mitu na ezanini. Sinon batu bande ko bisanga balobi naza na ba qualité to na biko naza na connaissance na musique et par rapport à bateau bande ko luka ko yoka nazala ki parmi eux. Et alors bande ko ye belé tant au travail toujours travailler. Je me suis dit, bateau bazoya, est-ce que bazola naka likabo nazanango ya musique ito bazola ndeloko moko oyo parfois on a oye baté. Naka ko proposer journée moko to kende montagne na Bel Air. Ngamokani na yebaki tina ya montagne wana, na bisi bandeko to ke montagne to bongisa pe sengela na biso ko bongisa to komi kuna to ndiko sambela posa na ngezala ki to sambela nzamba talisanga est-ce kazana posa ya nini na likambo na lisanga oyo ezala groupe indépendant ou comment
et tant on est ko prier to sambeli na biso pe to sambi to koma kuna ba 7h30 prier to kutaka mimoko na zobosa na kombo na ye ma église mo ya azana église mo ya KDC ye tant to komi bisiko ya ndeko sambela biso pe to ye ko s'installer wana ya se déplacer na ya keyi et biso to tikali to bandi prier ti 12h30 to zui repos ami wana aye ko ye bisabiso aye to ye baki kombo na ye te pa bibiso te ndi aye ko pesa biso message oyo azwaki po na groupe que Nzambe ayebi yango et Nzambe azana besoin groupe oyo exister akomema biso musika na kati ya lisanga oyo cela nde posa nange kokisamaki Nzambe lobeli nenga ite ba lobeli nga à travers muto to yebana kutu pete et les frères wana tango to silisi to bengiye to pesa moi quelque chose par rapport mze to kutanaki a refusa na ya boyi na ye atipa kendaki to zana pe ba merote kino lelo alors c'est là que salaki parcours to début à la gloire musique et banda nanzela wana. Pourquoi combo oyo la gloire musique? Bon, pourquoi combo oyo la gloire musique? Nazala qui inspiré et pas Nzambe par rapport à gloire naie. Et si ka au gloire Nzambe zali, il y a la différence toujours. Il y a des vivre la différence moko pendant que ton ko prester même dans ba moment il y a ba prestation, il y a ba concert, ba moment ba prestation, il y a ba séminaire, surtout que ko prester vraiment faut sentir vraiment qu'il y a la gloire de Dieu bisika oyo bato yo bazali. Ndemo ko lobi que pendant que to yemba au sentir vraiment que présence Nzambe eza. La présence Nzambe c'est que il y a la gloire de Dieu. Et voilà, donc pasteur rajoute aux Okoba, Yebisa Biso, ta groupe Banda, Tinamo et Mokolo Lelo. Déjà combien y a Bamboula Oyo la gloire musique et Sekokis? Bon, la gloire musique Bande Banda, qui nous voulait aller Oyo, la gloire musique a totalisé le 29 avril 2023, la gloire musique a totalisé 8 ans. Et tous on a 7 ans, c'est long parcours ndenge to banda tibisiko tozali. C'est rajoute limito yeba na musique tous on a combien de sortes ya notes? Merci na musique nous avons 7 notes musicales. Ya liboso, do, ya mibale, ré, ya misatu, ya 4, fa, 5, sol, 6, la, 7, si. Tous on a combien de sortes de musique? Bon, par rapport à la sorte de musique, nous avons tellement plusieurs sortes de musique. Il y a musique folk ezali, musique jazz ezali, musique blues ezali, reggae, R&B, donc musique ezali tellement ébélé, ma sorte. Impact gospel na musique ya Nzambe zani. Si on a que répondre, impact na wezana nous parce que ça évangile côté ana nous sommes malam. Est-ce que la musique gospel est vraiment zoté à Sangomala Mouninge Longobani? Oui, il y a musique zoté à Sangomala Mouninge Sengeli. Il y a d'autres épées zoté à Sangomala Mouté parfois Nenge Oye Sengeli. Wana yomo étant que journaliste oyebi comment où est le vrai et le faux. Ngai pour nanga na yebi que nyos zoté à Sangomala. Tout le monde gospel influencé marambo ebele na musique. Makambo banda ko boya kala o banda ko banga pe kala mais lelo na kati ya musique ya gospel eye ejupe sika nemo na bible Nzamba zoloba bokomona l'apostasie makambo ebele koya ekozwe sika na ndako ya Nzambe pe Satana akozwa esika ya Nzambe akomi benga aza Nzambe lelo na kati ya musique gospel kolata ezana ndenge nango même bapa ya danse ezana ndenge nango ebele kutu balobi mabina euti na lola tomoni voir même mabina o ebina marana mokili lelo ezwe sika na musique ya gospel lokola moyembi tango ozomona ba réalité wana nyonso na musique ya Nzambe nini oyo okoki koloba? Bon, merci pour la question. Premièrement pour nangai selon ma recherche et toute analyse, ma recherche on a sali na makambo musique. Musique premièrement ezé abiso bana Nzambe. So tangi na Genèse na zobosa na passage, Bible mutaliboso banda ko beta harpe ezala jibal. Oyo oui Genèse 4 ba isufle ngango jibal yenda ne ko beta harpe mutaliboso na Bible. Et tant aux autres la musique même au monde que
na ba œuvre belé ya ba Handel tontonde koye ko ba Mozart na ina ezalaki mingi ba eza mingi ba art eza religieuse et pour ngai premièrement n'était koloba ke gospel c'est langage mais eza l'évangile et ceux qui batu bazui évangile oyo ndenge swengeli ko appliquer côté ya sango malamu pour nkolo lokumu ezonge pa ya nzambe ceux qui nde tozui babiloko mususu oyo eza ya mipaya ekoti na kati ya évangile cela nde ekomi péché pe mabe na miso nzambe mais ici ekoti yo mozo mona ba clip na bango ti ba pantalon ekoti ba kola ekoti yo mozo mona déjà vu esika bon en fait kola ta pantalon na clip na musique nzambe eza penza interdité na bité pantalon zoloba de quel genre de pantalon oyo zoloba ba kola bon kola pour nanga kola so mdati kola na musique nzambe na ko permettre kango te selon ba discipline nanga indi na zula nzambe nanga liboso ya clip o batu bazotala na koki penza te ko accepter musicien nangai alata kola na miso ya batu pendant que clip ezo sale mato na kati église mais bato bino mo venga ba maestro mona rapena ba clip na bango balati ba pantalon e kangi nzoto mingi to mona ba bilamba wana na musique ya mokili yango nde influencer ka bato po batala banzembo na bango mais lelo to moni na musique ya nzambe bato pe balati modèle wana bon ko zwa modèle oyo ezoleka ba modèle ba monde to côté en église wana nde za mabe na biso ba Kristo modèle to koki kolanda ezaka ya Yesu Kristo to koki kolanda ba modèle ya mutu te po mutu ana sala ki bo azongisa ki bo alata ki boye ngape na landa alors kolata bilamba ndeti kolata bilamba kolata bien un pasteur to un frère na clip alati bien eza nango péché te eza nango pe mabe te mais kolata nde d'une manière moko pour que omilakisa o déjà yo mozo bakende na lati bo eza nde pona lakisa bato ke na lata ka bien wana nde komi péché mais so na lati d'une manière moko eza normal par rapport ya prestation ono ke ko sala to par rapport ya mission ono sala to par rapport ya clip sur les anons mabete les anons mabete lelo yo basine ya franc-maçon et koti na ba clip il y a une communication et comme pe na ndenge mosusu bayembi bazo communiquer batu ba signe oyo elongo banité na kati ya musique bon par rapport ya ba signe ya ba formation ndenge koti na musique n'habité il y a des fabiso ba congolais to mi même makapé parfois na ba ignorance pourquoi na lobi bongo mutu muso ko sala clip asali signe moko boye parfois ayebi na ye penza te asala ngo d'une manière moko te na ndenge ya mabe to si akoti na ba science wana parfois asala ki yango ka po ya mona ngo eza signe mais na bino ba journaliste tangi ba pandisa ngo boyebi ba signe ba signification ya ba signe wana c'est là nde bo memi parfois condamnation to jugement pa ya bato wana mais non bayebi oyebi tango za na ngambo na bango condition ezalaka il faut ba mona bilembo na bango kati na yo nde yango ko sala différence donc eza pas seulement na mutu moraza na ngambo wana ala kisa bilembo oyo ya bango ezate c'est ça yango tozo lobela donc cela veut dire que le beza comme si le évangile na bango ayondo yeba ponga ba question za nga mais ba réponse neza yo bon par rapport à ça bato ba ceux qui basala go par ignorance dans le bique ba yebi ba signification ba signe wana te cela nde na koloba ke to porter condamnation penza mingi te pa na bango mais so basala ya basali yango d'une manière moko tellement ba présenter au bango bazato ba komi lelo na mondo bango bakoti cela ke bango mo ba miyebi o bazali bonga na koki penza te ko betela bango sete mingi mais on a vu koloba ke bango moko ba miyebi oyo bango bazali parce que conscience ba ko sa ngote banyebi o bango bazali c'est pour cela ba pratiquer ba signe wana na kati ya ba clip oyo esengelité na musique nzambe bato ebele bazo ko adorer lisusu nzambe te na musique na bango ebele batambwisi to pe ba memi ba kombo ya banzambe na bango na musique ya nzambe bon ce qui est important onga na yebi notre papa te Arabiso mon pasteur le révérend type Kalovila ayebisa biso yango soki na prédication na yo ozote ya kombo ya Yesu eza cité te c'est eza prédication mo eza na ya nzambe te
Alors, comment se fait-il un chrétien au balobi ke kolo yembo ezo me masango malamu epa ya nkolo mais yo zo yemba nzembo oyo za ko adorer banzambe oyo basengeli te onkolo apekisi biso. Cela nde komi mabe ngai na yoki na no musique ya bongo te tellement yo ndo yoki yango yo oyoki banzembo te ya bato ebele bayemba pe batombola bakomba bato mosusu. Bon, bato baoyemba banzembo bazotombola bato misusu eza mabe makasi na musique ya nzambe. Soki oza na yo obeta musique profane ya bamonde tombola na yo bato misusu mais soki obeta mpo na Yesu tombola Yesu esika ya bato. Et voilà, tout le monde moqué. Est-ce que kouela na pe na musique ya nzambe eza longonia? Ah, mon journaliste. Bon, par rapport à la question, kouela na mosala ya nzambe to na musique ya nzambe. Kouela na épesé quand même. Kouela na cela veut dire ngana to sala art moko, ngana yo to selo moko. Mais toujours luka ba rivalité moko benda na ko toujours d'une manière moko na ndinga mabe c'est ça ne va bengi kouela na mais ce qui est d'une manière moko étant que concours au festival moko zo senga ke ba luka ba gagner par rapport ya ba talent musique premièrement noté koloba musique c'est art de son ou biso tutanga na ina to bi ça art de son alors le que ça art c'est que art wana mutu faça l'effort à l'accent en quoi aza artiste mais tango mutu asali en quoi la kisaka za artiste yango nde ko wela ni yete nga nazo yemba pona leka yo nga nazo yemba po batu ba mona ke na yembi malamu ko leka yo ko wela toujours bana sens wana pasteur. Bon de ma part ko wela na penzate moni tozana ba na ngai to yemba na bon to travailler na bango so tuni bango na sala voix nini ba yebi na bango te. Et ceux qui n'ont presté quelque part, il y a des gens au Baby Sanga qui pasteur agit au Yebi. Mais là, on consigne dans la Zalanango pour la comique qui dit ça, dans l'ingamta binganga maestro, dans l'ingangote. Dans l'ingangote, pour te belé, l'eau que zo bo mabiso misien chrétien, c'est tout aux yeux, mingi, moya qui maestro, to lati ango, to comique ou à pasteur. Oui, bien, on peut l'air mot à la fierté. Kinde na aboué, na ba talent, na ba capacité na. Et là, on a déjà vanda katina yo. Même à tous, alors que si comme lingo yemba, aux alapé na moi esengo wana ya komi monake na yemba bien. Ko yemba malamu yango ndeza ko adorer nzambe tonini pasteur. Bon, là moko marqué ngama muke senga ma passe muke tango lobi likamba fier. Bon, ko ça la fier na musala nzambe na sepelate pe na ko sala ngote ezala na ndinga mabete yo moko yebo sala ka fier ya ndinga mabete. Bon ce que ça ka fierté par rapport ya musala nga na yebi eza mabete parce que muto ayebi lo na ye quand même pe a sala pe ko norango poso ngana na question pasteur ko kimangaite tolobi makambo ya ko wela na musique ya nzambe. Bon ko wela na musique ya nzambe d'une manière n'engolobi ko welana cela nde nazolinga penza te mingi o sans l'insistance par rapport ya ko welana mais ce que lobi ngo d'une manière moko étant que compétition bon ça va eza na lobi bien que eza mabete étant que art hein musique eza art chaque compétition tozana pour ça gagnant ou gagnante tango moto moko abimi na bon sens ya kotala tolingi toloba nini moto wana nda alongi tango alongi elingi koloba ete moto wana asali mosala malamu koleka batu nyonso tango alongi a remporté coupe c'est ça yango nde tozoloba awelani na batu pe asali nini alongi donc ba capacité aza nango nde abimisi yango esali en sorte que alonga na esika moko songo. Attention mon journaliste faut yeba ke eza kondongwa nde balobaka oui bazo mécano c'est ça tokoloba bongo ko mécana batala sona naza meilleur mais au mona que même ba compétition ezo salema on remarqué que eza aussi na ba tricage par rapport ya ba juriste o bazo gérer émission to compétition yana batu misusu ko boulete ko penser te soka longi kande eza yaza meilleur que les autres candidats ba participer qui parfois eza peka ka tricage ne sali ke ba pesaye l'autombo parfois mérite quitter na ega wana est-ce que na makambo nzambe tricage ko zo esika mais lelo to ko mona ko mo zo esika mais il fallait pas
c'est le principe biblique tricage et causalité. Faut juger les cambo dans la milliard d'endenge sengeli pour Bible lobby notre Dieu aza le juste juge. Donc yope aux autres traces aux autres catalikambo tout la compétition ezadine monnaie moko chrétien ou chrétienne faut ça l'effort op samutu par ici ko ya mérité. O ya mérité te a mérité pété. Oleke sika moko oyembi malamu kasi comme na suka balobi olongité. Et au salobon. Bon, na ceux qui n'ont pas si kamoko na yembi malamu, bah tu vas apprécier mais bah m'sou balobi na longité, na comprendre cas que c'est que tricage moko salami na kati. Na je me souviens l'église moi que na kobeta na ngiyangi na otanga kombote, mais zé abandi ko na biso moko be na otanga pe kombo ekolo wana te. Bikolo ane la ndenge nini ato yembi na yo malamu koleka ba misenyo so bongo bana bango soko yembi kaka na munoko na bango te obinisi bono munoko na bango te po na bango cela veut dire au fouté bakoko bimisolo mutu mo boy ozo mona pena kaza na ba pecte ba tonalité ana ba pecte ya ba métronome ana ba pecte ba justesse mais lokola yembi na munoko na bango yenda zwe sika omona ba chema puta loketo bazo bina mais musique yango so tali penza ko mona ke non musique moko eza désagréable à l'oreille mais lokola tribalisme eza par rapport à munoko na bango nde esali ki parfois na ko kweya po batombola mutu wana tozonga na mo moke deuxième question na ngeza ki eke koyemba malamu yango ndeza ko adorer nzambe to. Bon, koyemba malamu eza ko adorer nzambe te. To koyemba pe mabe eza pe ko adorer nzambe te. Koyemba malamu na ko adorer adoration eza deux choses différentes. Elingi koloba te ke somme toyemba bien eza ko adorer nzambe. Faux et archi faux. Nzambe alobi alingaka bato yo ba adoraka ye na molimo pe na bosolo. Lelo ucholo ba makambo yango ekoti ba koteri c'est que bosolo déjà ezate so ba yembaka to basela kanzambe na bosolo te na molimo pete. Mais pour na bato nyonso ba bengami ba Kristo ba chrétien mbe bazo sela nzambe na kibosolo te. Na ebisaka bana na ngai na lobaka na bango bazo yokanga ba olanda ngisika baza. Na yebisa bango boye un vrai chrétien ngaso na lobela chrétien c'est que na lobela un vrai chrétien parce que la Bible lobi na biso si quelqu'un est correcté sur la bonité la Bible lobi si quelqu'un est en Christ bien il est devenu nouvelle créature c'est pour cela na nzembo na biso na yembaki yango na convaincre to sala awa alors so mutaza vrai chrétien bolanda bien akoki ko sala te oyo batu misusu bazo sala alors pona ngai tozala ba vrai chrétien tokoyeba par rapport ya makambo tozo pratiquer na vis-à-vis ya batu. Alors un vrai chrétien akoki ko salaka ba polémique te na mamanzambe un vrai chrétien akoki ko salaka pardon ba différence était par rapport à ça ba préféré na ye to na ba préféré tété akoki pe ko juger batu te selon la tribalisme to c'est le kolona bango un vrai chrétien fakata makambo na ndenge ya sembo. Alors ceux qui oza chrétien oyo nanu penza te pour ngana lobela chrétien na lobela un vrai chrétien so oza faux chrétien na pesa yo conseil ndenge journée tout na ngai conseil na ko apporter pas ya batu oyo baza ko adorer nzambe en esprit te et en vérité te en vérité to en esprit Dieu nde ayebi pendant que ton pousse na pembe na ye yenda ye bakake muto aye en esprit et en vérité et oyaye na ye par formalité de Bible lobi et na mokanda Esaïe peuple ba poussa ni pembe ni nanga me ba poussa ni na bibembo dans la mbebo ba adoration mo ya mbebo mais en soi na mitema na bango adoration wana ezate. OK kola za na besoin ba vrais adorateurs les vrais adorateurs c'est que tu es pas na ye na mitema na biso mobimba. Merci pasteur Ninga na momuke. Et voilà, tous en attend et adoration, papa Tolingo me mabiso, mais cette fois-ci Tolingo to kende interprétation. Nze momo ya muto sepela na mingi. Bato bazolanda biso to adorer nzambe longa na ba. Liboso ya kitina yo toye komibwaka tata kati na kembo na yo toye kobumba mela yo nanya kotemle makolo
bipa yo telemi yawe yango tokiti liboso yango ya pekembo na yo liboso ya kiti na yo toye kati na kembo na yo toye nanya kotelema bipa yango tokiti liboso encore liboso toye kati na kembo toye nanya kotelema bipa yango tokiti liboso yango ya Merci Jésus. Oui, ta présence que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Oui, ta présence que j'aime. Bandeko ni nesi bazo na vanzambe. Bato nyonso baza libanda wana baza na vanzambe te bazo. Bon, merci pour na conseil na ko pesa pour bandeko aussi babimi bako mosika nzambe. Vraiment bozonge pa ina nkolo, notre Dieu, il est tellement bon. Il est tellement bon et merveilleux. Na bondeli bino banzela o bozolanda to aussi bokoti eza nango penza na litomba te. Soko zolanda mbongo sozolanda succès sozolanda nyonso koyi kolanda na ebisi yo panzambe na biso eza kutu ya koleka zonge pa ina nkolo. Notre Dieu est capable de tout. So tangi na Bible omona ke bakanyonso o bayaka epa ya kolo Yesu Kristo alemba na ataka moko te.
mais si ka bo kende na monde wana baza incapable ya ko résoudre ba makambo ebele, mais pas notre Dieu aza capable de tout. Voilà, Nzambe nde aza likolo ya nyonso, pasta lelo ba maison de production on dirait ya onde mutoko moko tsabata banzela. J'ai un frère babenga esika moko aimba rappel bien, mais na suka na wa masolo ba ebisi oza na talent, mais soko lingo bima faut signer au sala bo ozongi sabo. Frère wana zonga na ndako alobiso pour na Nzambe na sala ya ngoti. On dirait ba maison de production et comme mema balanga nzembo ebele na ba voix ya mabe. Bon, bah maison de production n'y sauté. Il y a bien pesa. Parmi les faux, il y a aussi à l'Evray, Bazali. Il y a ma bête à moi qui habite Tangata Combo. Té, Natang, Natang a commenté pour Nebidangote. Nebidangote? Tout le belana nous convert, Nzembo yo, Oyembi ki yo te na kati ya Nzembo. Na yoki yango, na vandi, na la lobi, ah, pour na nini, pasteur Rajo Ayembi qui était réalité zani. Na yembi ki ngaite par rapport ya banzembo batuto par rapport ya timbre. Ya voir. Pour sali remix. Ya nzembo moko ise bimape déjà bamvula mo ebele. Bon oui, c'est tout à fait na sali remix ya Papa Mente. Nga nazalaki na kati ya masumu na sali remix nango na zune ya Papa Denis Ngonde na zui nzembo apelisa mwinda refrain apelisa mwinda na solo nango na bwaki miso nanga et tina sali yango ezalaki conviction moko na salaka convert moko ya banzembo wana mibale et na kanisi susu mon docteur Junior Bisika Zali, j'espère qu'on l'a biso abi nanga lobi mon leader mon pasteur na yoki banzembo ke kundela wana ezalaka difficile pas bato belé ba interpréter ngonde tia ba pasteur ba Papa Mente eza vraiment moi difficile mona mutabeta yango ezalaka moi passe na nzembo kezo ya Denis Ngonde na kati abi esalinga kitoko makasi et là qui sait en quoi tu es capable et style obeteli yango gospel moko international modification yi asepelene nango et presque bato belé nazotine de la bango ba audio wana mais ba o bazana ba Londres bisika nso bazwami ba bazo sepela nango tellement makasi. Mais le but est que ton a sali interprétation, il y a tout ya remix ya nzembo ya Papa Denis Ngonde, tout ya Papa Mente nde na zangi ba comment na nde na zangi ba composition, to na ebe comment nzembo te non, nana ba composition tellement ebelé. Ils ont tellement belé plus de 60. Ils ont composé par Namoko na commune na ces arrangements Namone na sali. Mais na CP là qui na sala convert na obenga ngolo à lever les rideaux. À lever les rideaux de Zakara juste moko pour batuba découvrir o nga nazali et puis ba pesa biso confiance na makambo tozo lingato sala après convert auto sala siko yo oyo tikoyoka. On dirait nzembo ngo yembeli onka yo moko pour le bel likambo lisumu. On dirait ça na lo moko ezo rappeler OK ozala moto na masumu. Bon, chanson maloba ezalaka bongo so ki même Papa Mente moko aloba yembango bongo nga nazala ki na kati ya masumu. Oui, c'est tout à fait normal. Oui, na botama chrétienté. Mutabota mamo Kristo te to koma kande ba Kristo. C'est que nazala na kati ya lisumu. Yo pozala na kati ya lisumu. Pendant que Adana F basumu ka déjà to kota na kati ya lisumu. Étant notre Seigneur Jésus-Christ aye nda longo libiso, c'est pour cela nzembo eza bongo nazala ki na kati ya masumu na senga ki pa Yesu aluyoka ki bosenga nanga pe alongo linga na kati ya condamnation ya péché akomisinga o Isaïe. Donc c'est tout à fait normal. Quand titre moko de jeu pesi makelele nano kutu et koti na ba plateforme à téléchargement teme et tu es déjà le yenge. On dirait moto ana sima na makambo. Bon, c'est normal nazana makambo parce que nazana mutu oyo azali kolo na nyonso. Et ya yebisanga lo barage no zana yo bisika nyonso. Koko na wa koko. Te koko te oh yete. C'est notre Dieu, le créateur de toutes choses. Yebisanga abiraji no zala partout na yo. Et na tombolo nenga lo bana pa koko na biso Abraham, je rendais ton nom grand. N'est pas yebisanga. Et na la confiance na ye. Personne n'a salé loko, na ebi ke na ngolo na tellement zanange longo na échouaka te ke na toujours dans les bons.
batitre eza ebele to kaka titre wana moko yango nde tokobima nango? Bon, pour le moment nasali ka convert ya titre moko et yango nde soki nzambe alingi tellement kazana biso longo tokobima nango et ba ope balingi bayoka deuxième titre toza na besoin na bino so ba soutien eza boyoka deuxième titre on azo préparer eza siko ya composition ya biso mona kati ya groupe La Gloire Musique et boyoka en tout cas bozala dessus d'une manière ya ba arrangement, d'une manière ya ba cœur, d'une manière ya ba solo et ko salema ba instrument et betama nebi ke bozala dessus te so bo pesi biso confiance pe bolingi ko memela biso un plus oyo nzamba ko tia kati na bino bozala dessus te. Couple je suis DKS na beleli bino uta Norvège. Mama Laure Yongo totia mbongo na misala ya nzambe. Popa nzambe bolamu epolaka te. Amen. Problème oyo ekoki otelema alobi bozongisanga na maloba ndenge ntango bana Israel babandaki kozala na bitumba abandaki kotindela bango maloba e maloba wana ebandaki kobikisa bango. Donc totia mbongo na biso awa pour que ba réalisation nyonso eleka na ndenge ya bien et puis déjà nzembo ekota na ba plateforme ya téléchargement parce que tozona ko convert yango pour nzembo yango nayoki yango lisusu donc elengi nango ezosila te. Nazalaki na kati ya masumu nasengaki epai na Yesu yandimaki bosenga na ngai mpe alongolinga na masumu tikanga nakumisa Yesu oyo mpona maso asaleli ngai yalakisi bolingo na ye epai nanga yambi Yesu na bomo na ngai nakomekela ya sika makambo nyonso oya kala na bomo na ngai natika molimo santu tambwisa ngai na nzela na yo tango nyonso kino suka ya bomo na ngai
et que la disponible quand? Bon, la disponibilité à Convert, c'est déjà à bientôt pour cause déjà na ba plateforme et pour boyoka yango malamu. Nous avons déjà un clip où ils ont préparé pour Nayango. Et si Dieu fait grâce, Tito comme on a fait en mois de juin, déjà disponibilité à Convert et vous allez déjà normal. Tourne na biso na suka masolo na biso pasteur ajout question yo ti siko ezozongela ngai bayembe belé bakomba pasteur ndenge mo opele loto yambio oyembaka osape pasteur nini okoki koloba na tina na yo? Merci ko question par rapport ya bayembe belé lelo bakomi pe ba pasteur. Nous n'avons qu'à répondre premièrement ils ont la volonté na bangote parce que mutu azalaka oyo azali alingi te bazalaka o nzamba lingi comme on a un chanteur abande koyemba akomi pasteur ponanga na kolobela ngo ka ke se ke zalaki vocation oyo azalaki nango parfois ya miyeba kité ndeko la jebisa Jérémie na Jérémie chapitre 1er avant que obotama na yeba kiyo pe na tchaki yo prophète. Alors c'est que lokola eza vocation oyo bandaki wuta libuma maman ton nzamba keliye cela ndé confirmation na ngoyi ko salema ndé tozomona lelo ba yembe belé bazokoma ba pasteur mais on a ko répondre eza na volonté na bangote yango wana neni to oyeba ke weza appel ya nzambe weza appel ya nzambe. Merci beaucoup mon journaliste. Appel ya nzambe na appel ya nzambe te eyebanaka. Je me souviens tango avant tous les canaux de consécration mon pasteur type benganga kaluvi la lobi nanga alobi tuninga question moko na bureau lobi est-ce que nayebaka ke nazalaka appelé et pas en colo. Je répondais papa oui je sais. Abinanga oui. Il pas biango. Et ce qui est important, de continuer comme sambela. Et il y a des signes où il a qui saka moto aza appelé. Il y a des signes où il a qui saka moto aza appelé. Bon, ngana dinga ko limiter nzambe te parce que notre Dieu il parle par tantôt d'une manière d'une autre. Alors bana bandenge o ye alingi kolobela. Na ko kolobaka te ke nzamba lo bana ba songe parfois pe na temps na lingi kolobela na ba songe ta kolobela par la prophétie. Il peut arriver mais il y a des signes où il a qui sakake moto aza appelé na nzambe na oyo aza appelé na nzambe te. Et voilà pasteur il y a eu une vision, tout est na ngomba. Bon, na linga komi komisate, ils a penza ndenge na ngai te. Et appel na nga mona yebaka yango. Et bandeko na nga pe ba yebaka yango. Bien sûr que bazala na ignorance et motaye ko prouver yango malamu c'est mon pasteur type Kaluvi là. Il n'a ko prouver comment peut encore naza appelé cela naza consacré dans le ministère pastoral. Bon, notre église est selon le cœur de Dieu au Bisika Nazali. Toujours œuvrer, toujours na Samakola papa. Bien sûr que nous avons un pasteur, mais toujours continuer toujours à apprendre. Pour que personne se lit les lélo, nous avons un pasteur, mais nous avons la maturité, nous avons au sala où singélité. Alors tu avons na Samakola papa, tu avons yekola, tu avons yekola. Au babenga la théologie pratique, ndé yango toujours sala toujours yekola na Samakola papa. Et au fur et à mesure, mokolo papa omona keto komi capable ndé moko ayebia ko bana ko installer biso ndenge déjà bani ko installer déjà biso malé. Ozeli omonezo umela epa ya papa na biso type tomo batu basutuki ono pasteur radio à Télémchi borné na quartier 13. Bon, ngai de ma part na pensa pété pe na dimaté na ko salango et même appel na yebaki
mais nazalaki nanga pressé te nazalaki nanga pressé te na s'autoproclamer ndia misu bamikomisi baprophète sans ke baconsacre bango bamikomisi bapasteur sans ke baconsacre bango bapapa na bango molimo baza te alors mpo na ngai nakosala yango te mpo na foksaki mpe te nzambe moko alingaki na nzela mosali na ye pasteur type Kaluvila nazala consacré et lelo yango nazali alors nazozela temps naza nanga pressé te nazozela temps nazo continuer ko apprendre na sa makola papa kino mokolo oyo papa omonaki mais non c'est mon temps o esengeli a dispatcher biso na mutaza lensika na ye cela nde ye moko koyeba mais mpo na nga nazaka toujours awa naza nanga penza te na ba pensée te ofongola bord nanga quelque part te wala penza te. Mais les lopé comme on dirait pour moi ça la kanza mais fois pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, évêque. Moi un peu moins mystique. Bon, wana par rapport à les 5 ministères. Mais quand c'est l'ensemble de l'Inkolobaka te pour yo za la mona nzambe faut za l'appeler par rapport à les 5 ministères. Non. On cause à nos pe appeler pour na ngoti na ba ministère wana te mais aux amwana na nzambe, mosali na nzambe. Oui, c'est normal. Naza nanga président de la jeunesse, naza nanga président ou présidente intercession. Non, il faut toujours na mosala nzambe. Alors l'ingolo baka ateke pona se la nzambe fona za kaka na parmi les 5 ministères. To bano se la nzambe liboso avant tous à la consacrer to no se le kaka ndenge sengeli. Alors ils en ont penza bongo te. Jour mo vandaka, la bien jour. Bon la kaka. Parce que jour mo vanda oloba ne wana, on se souvenir du sou. On a invité, on a toi là na yo. Toi là na yo. Mamuyo mo oloba. Tu n'as pas de tozala na yo. So lobi bongo. Esika tozalaka na ero tozalaka bisika na lobela ngo cela ne na kozala parfois conscient nous on a inconscient pour la tika kozana yo te to partager na yo série yango. Pasteur esengo ya oyambo ni mission na biso art et métier. Tout na biso na suka biso ba projet ya venir na yo ezani na kati yako. Bon ba projet d'avenir est tellement ébélé. Tozo sala œuvre ya nzambe poka to sukate nde tolobaka na kati ya chambre to na kati ya coulisse en huis clos bo sukaka wana bozo déambuler ka wana te to sala pour que to luka émergence na kati ya œuvre to ya ministère nzamba bengeli biso. Alors ba projet est tellement ébélé oyo ezo sala ke soki ba makoke monani et ko garantir biso ko to sala le miel lisuko leka. Nous avons des talents, nous avons des idées, nous avons des grâces et la potentialité, des potentialités plutôt. Mais les ont manqué biso et se promouvoir parce que moyens financiers et zapenzate yango neza ko handicapé biso. Mais si nous avons sali grâce à Fongoli, la source de provenance, de trouver des partenaires au Basengeli, des managers au Basengeli, des sponsors au Basengeli. Comment producteur au Basengeli ne bon comprendre projet autozalé nango et bon comprendre c'est quoi la gloire musique de Yangwana Oyo ezozanga biso. Merci beaucoup pasteur Aju Bambote na opesi na banani et puis opesi numéro no ya singa ou batu bakoyo kolanda yo mbango mingi ndelasi. Merci beaucoup Bambote na ngai na pesi na famille Mpioso mobimba bisika baza bazolanda nga papa Mpioso ainsi que ma maman Mpioso et na bandeko na ngai nyonso na dispatcher aussi Bambote na ngai na bato nyonso balinga la gloire musique ba fanatique to bandeko na biso la gloire musique bolanda biso de près ou de loin na pesi bino Bambote belé na saluer mon papa pasteur type Kaluvila pasteur Pichunganga pasteur Charles Ngimbi pasteur Jerry baza tellement ébélé et na pesi Bambote nanga et pas ya ba yaya blené dans la musique chrétienne na pesi Bambote ébélé bisika bozali bolanda nga ba yaya ba papa boya Bambote nanga outi pas ya moi na bino oragé pe na pesi ba membre na sur la gloire musique ou ba monani te bazam bisika mbe bolanda biso na pesi bino pe Bambote ya ébélé na pesi pe ba collègue nanga nyonso tozo evrer na ba na kati ya église selon le cœur de Dieu Bambote belé et numéro na biso so bolingi bozwa biso est tellement simple c'est plus 243 80 87 19 769 plus 243 80 87
19 600 et 769, c'est ça notre numéro. Au Bokoki, Kozoabiso, so besoin a besoin d'Abiso. Dans ma prestation à l'église, dans ma prestation à ma concert, nous sommes vraiment disponibles. Dit le pasteur, Atom, si je suis disposé pour nous sala oyo et Seigneur pour nous sala yanzam. Au beti banzembo abatu. Kiyo pe fo ezalati. Po ya onde za référence. Pe na suka na osepela pe to loenza mponga za na posa na bina. Mama Laure Yongo azolanda biso na Norvège. Asa na posa bine la nzambe po bine la nzambe kala ba na Australie ba na posa ba bina pour la gloire ya nzambe. Ok, merci mon journaliste préféré, le grand Goliath, mon ami. Vraiment j'ai aimé et nzembo obozoluka oyo ka mosiko to bete yango ezane na toko bisemino kina ba tozana ba composition terminé belé hein de ko caméra ozana région la nature bit l'auteur na terminé belé alors tozo beta chanson moko et ezana simba maloboko non c'est juste ezaka idée pour ezaka mo muke to yomba moksoma muke po boyoka yango na simba maloboko na yo ndenge yango ezali et louange pe boyoka louange ezala louange nyonso to ya groupe ka to binela ka nzambe ya groupe ozala pe bien ponga za na posana kanga bapa ya groupe pourtant to okuta na milulu na za na difficulté ya obine po mona toke na gauche ngana ke na droite. Bon, merci. Chanson toyemba yango nde ezolanda kala mingi te oyo déjà en préparation na ezobana na studio esengaka bafinanse bato bafinanse biso bafinancement na biso ya bino bandekobola na biso ekosunga biso makasi. Simbangai Jésus na loboko na yo mpona kwia te. Alléluia. Encore na simba ma na loboko ya tata. Alléluia. Merci Jésus. Moto asimami epai na ye asimbami yawe nzambe koleka meme mokonzi atie bagarde corps mpona kobatela ya ye libota kosimama epai na ye eza tellement important koleka nyonso. Alléluia. Kaine simama na loboko na loboko ya tata na ngai oyo moto ekoki kobotola te. Na loboko ebati na esimbama na loboko la gloire esimbama na loboko na yo na loboko. Alléluia. La Bible nous dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc il te la rabuni koti kangate. Oh. Prions tous rabuni 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 koti kangate. Koti kangate nokina kokweya rabuni 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 koti kate. Oh. Est-ce que moto mozo comprendre que ce qui est sorti
aliki ya kokwea pe akokufa. Ma vie dépend de toi, Seigneur notre Dieu. Est-ce que yena moto moko na biso na posa lisungi ya Yesu Kristo abelela ye. Libi paingai. Nataka motema. Yesu. Komone longa. Yesu. Komone longa. Oh, yozali nzema. Elonga basa. Oh, yozali bipaingai. Nataka motema. Yesu. Komone longa. Yesu. Komone longa. Ozali motema oyo ngai nabelelaka eya na bututu na moi ngai nabelelaka yo yango nayembi ewe ozali elonga ozali nzambe ozali bipaila gloire Yeah.
Loriongo na Norvège, bini bien. Mon boss, je suis DKS na Norvège, bini bien. Ban Australie, bini bien. Parce que au téléma, au déclaré pour na motomo à l'andibiso, à un problème, de comment à un malade, batebele mambozo simbate et papa na lingi au bon de la pour na bande pour la biso nyon sur bazali banda mboka ou mambozo simbate na misala na. Avant de s'enlever la lingi, to yembanze moko cantique moko. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les ciels d'azur, les éclairs et tonnerre, l'éclair matin, les ombres du soir, Dieu tout-puissant comme mon cœur, comme mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs retonnent l'éclair matin, les ombres, oh, les tout mon être lance lève un chant, Dieu tout-puissant, oh, que tu es grand, oh, de tout mon être lance lève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Na bondelo ya bolinga nzambe bisika no sozolandanga otombolo maboko no mibale likolo. Yawe nzambe tika bolamu na yo et apparaître katikati na bango. Répondre na ba besoin ya moko na moko o ya se retrouver na ba différents cas to ya ba problème. Il bisika nyoso bazwami na ba Norvège na Australie bisika nyoso même partout dans le monde. Na bondele pai na yo otanda loboko na yo katikati na bango. Ba vivre miracle na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bo pe ba o bazo tungisa na ba santé. Yawe na bondele pai na yo tiketo bikisa bango car la Bible nous dit c'est par te mettre ici que nous sommes guéris. Tiketo bikisa moko na moko zo se retrouver na minute yo santé zo déranger. Pe na pamboli chaîne oyo ko banda na leader na yango kino koya na notre journaliste Oizali Goliath mon frère Fortina tiketo pambola bango pe pambola chaîne pe na ba réalisateur nyoso baza na régie tika bazala tellement béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pe na pamboli bato nyoso bolandi biso tika bénédiction ya Nzambe accompagner bino to partager les bonheurs. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus-Christ, d'être le biso noso. Amen. Vraiment, tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyonso bolandi biso na pisi mbote na bana Norvège, bana Australie, bambote na bino, bana na biso nyonso ya DKS na pisi bino bambote. Je dis un grand merci la patronne maman Loriongo yende muto simbi je suis DKS net na pisi mbote na bana Nzambe nyonso ya église selon le cœur de Dieu. Et kune siko wapi to sanganaka bongo elongo na papa na biso pasteur Tupé et yende moto a pambola kabiso vraiment pasteur Tupé Kaluvula donc dimanche ezalaki mobakne ezalaki somo donc boya to sangana kuna na mangembo numéro 1 na quartier 4 na Njile thème na biso ya dimanche ezalaki le brisement donc yo pe mwana Nzambe mosiko landi biso yekola ko bukama donc tozalaki béni vraiment makasi et couple pastoral Tupé Kaluvula bangonde ba simbi vraiment ngai na mama grâce bangonde bazo mema biso
na nzela ya libala. Donc tozaka wana makolo ya papa, donc ata mokolo moko te tokolongwa na se ya makolo na ye. Et je dis un grand merci na sima caméra ezalaki mwana mboka amigo Tampo yenda zalaki vraiment pene ya bilili. Ma sœur Bénédicte Makesi omoni ne toyembe na groupe yo raté o otala biso kaka na bilili. Et je dis un grand merci na batu nyonso balandi biso na États-Unis, pourquoi pas na pesa mbote na bandeko na biso nyonso baza na Luanda, na moni Ziko Djibril Kimas à partir à Luanda, et sans oublier Manuel Mayulu na mboka Turquie, Zozo Mayulu na Paris, Debrino Kabango, les boss qui se respectent. Mbote na yo vraiment ebele, et na pesi mbote na famille Mobimba Wabelo, Bozana Poto, Jikles Wabelo, Jordano Wabelo, Mov Wabelo, Dares Olbrina Wabelo, na pesi bino bambote, sans oublier mon maman disque d'or, maman ya te aranga, tango nyonso na sepelaki koyamba pasteur Ajou yende a pamboli biso na loembo na ye ya kitoko oyo tozozela kala te na ba plateforme ya téléchargement Convert, et à travers yanze moana bana na nzambe belé bakobika. Prochain numéro tozana frère José Nzita toyembela lisusu nzambe pona gloire na ye. Quant à moi, les Goliaths de la presse congolaise, route numéro 1, bon mamata du Mwanda, je vous dis. Oye mali sasa nini? Oye mali sasa nini? Na tongo boye. Boka motebo gangate. Eza koko mulunge. Na lobi na bino, bo tambula ki trop. Bo s'abonner trop. Tanenge pine lingoli yangai. Pousse nanga moko, mais pine e lingoli yangai. S'abonner massivement. On est français balobi, tandis que les soi-disant les sens que soit qui me passe que. On anglais balobi a kutumeki wantu. On a chaîne zaka moko. Ebimi belé, totali bangote. Ebimi belé, t'occuper bangote. S'abonner massivement. Nabi massivité massivement. Na lobi na bino s'abonner na massivité. S'abonner massivement. S'abonner, ça ne sera pas mon corps. DKS net. La DKS net. L'actualité est belée. Olingo mona ba théâtre. Okozoyango. Olingo mona ba information. Okozoyango. Olingo mona ba mission éducatif. Okozoyango. Olingo mona sport et loisir. Okozoyango. Frère Eddie Minzel à Londres. Après ce fou en Allemagne, maman Mimi Kos en France, frère Eddie Minzele, papa Moulunge yoyo, olingo mona ba gag, ba série télévision, ba série oya bien, ogozwango, chen ezaka kamoko, tambula ki mingi, kote kuna, balali banana.